Lipapa o alobi nazana l'IDPS ya kilote donc ebimaki moi ebele polémique ba mususu même ba l'IDPS za na je crois 32 ans il y a lutte bango déjà ba koma na 38 ans il y a lutte donc ozomona lokuta batu bazobimake bango nde babotama mukolo moko na Tshisekedi Félix azaka bébé bazali komona na kaleson lelo oyo esalemi awa na Sainte Thérèse ngana kosenga eloko moko lobi bapesa pays de pesa mususu wana ya bavie chibasi baya pe kosala ya bango mitingi vous comprendre alors ya mibale omoni terrain awa mitinga suka esalemaka awa ngana zalaka batu bayebaka changu te bayokaka ndenge batu balobaka wana nalobana bango bokende kosala ba blague na bino na ba victoire na ba gombe na ba kitambo magasin totelemaka awa tomonaka bayaya moko baya ndenge bayaka babangisi basali trouble batu bakimi baya kokutana na bana changu babetama lokola nyoka nazana na ba image donc ba politicien tout mbangu même constitution yo bacha kadena ezana biro nanga ngande mtu natikalaka totikalaka wana eza kolakisa nini ngai na lobaka na batu ke kozanga koyeba kini ebomisi batu parce que sala ba blague na yo bisika mususu changu ezaka zone mususu soki oye boyata soki oye maître ya ndenge nini ka batu ozomona basampake bako maîtriser yo donc awa batu bazalaki kozela tokoyoka bango balobaka il y a eu combien de personnes? Il y a eu 50 personnes. Comme ça, tu vois ce qui va koloba nini. Donc, et puis tangu balobi makambu ya mbongo à élection. Omoni la pauvre population. Omoni ba $20 ibi. Banini. Ce qui est pas na bango, il faut balouer mi tuka ba pesa batu 3000. Oyo peuple seconda bimisaka. Donc ezawana donc tokoluka pour que cri de légitimité si là mukoloba kondimake volonté ya peuple primé na élection olia que peuple akeko voter mutu mususu bino bobimisi mutu mususu donc ezawana eloko ngai nazaki kosenga pe na yebisaka Félix eza koyeba ko s'assumer j'ai aimé eloko alobi parce que rumeur ezalaki kotambola que alingia comme premier ministre na ebité na lobaka na yeke mukolo wana tata ndenge tokobundisa yo parce que il faut total pona nini olinyo comme premier ministre ngonga ezalaki batu basengaki ke ozala premier ministre bango balobi il faut bapesa liste ya ba candidat parce que bazaki na candidat na bango na poche lelo baleka na ba télévision bafinga mwa mobali atangate azaki ko servir na restaurant ainsi de suite c'est comme si bango bisika ba uta bazaki ko sala soki misala danser alors lelo to rumeur que Félix alinga comme premier ministre ngai na tuna kiboy alinga comme premier ministre po atangi abakisi oyo balobaki katanga te ya mibale alinga comme premier ministre siko babimisi liste ou bien siko bolingi bozwa yemo donc ozomona makambo yango souvent eloko ezo sala mabe na Congo oyo ba congolais basengaka yango te bapesaka bango yango monaka kanda oyo nyonso fulu wana moni eza réponse ya peuple na ba obazo kamba que obozo sala biso toza kuna te parce que au moni terrain oyo basala manifestation mususu batia ba bus pona ba mema batu erotonda boite mutuna suka na meeting ya président IDP Félix Tshisekedi mo papa batu bazalo de partout dans le monde leader ba journaliste kila na matele na lobako botuni nini oti prison pona nini nana kakanga dio pona nini kasanja kakanga dio pona nini to se pena de bobo eko senge pardon to la OK wana nazana mituna mibali mutuna journaliste na mutuna ya bino peuple nazo bandana ya peuple bongo na suka na ya journaliste nakendaki prison pas parce que naibaki eloko ya mutu pas parce que nazwaki mwasi ya mutu pas parce que na defendaki membre ya famille nanga nakendaki prison parce que ils ont un dossier, il y a un Congolais que j'ai défendu. Pour un dossier, il y a Eloko Naye, Diamant Naye. Nazaki na bureau nanga,
bato baye yango na yambaki bango to sali émission yango moko ya ba gouverneur o batanga cha sepela kite nde amemaki ngai na justice yango bakangaki ngai boyokaki ke na salaki 3 jours na parquet na sali 7 jours na makala ce qui fait 10 jours donc après na ekobima awa boye naza na liberté provisoire. Boyo kangai. Il faut boye que boyo kanga. Il faut boye que avant na ya meeting awa nazaki na parquet kondi m'appelle. Pour ceux qui na ke kondi mate lobi ba kozwanga bazungi singa. Donc naza na liberté provisoire. Na aéroport ya Njili na koko mate. Nako leka mitendi te nako leka mbankana te donc il faut kana zala katikati nako koma na gare te donc wana eza condition oyo bapesi ngai na liberté provisoire mpona ngonga oyo donc naza na liberté provisoire yango boyokaki ndeko moko ya ba journaliste oyo azali komibenga mokonzi ya ba journaliste ya Kinshasa lokola biso Jean-Marc Hassan ye wana botangi Jean-Marie Rwandais boyokaki aleki na télévision na Kin 24 alobi que lokola nga na ndimi kokende kofuka mepa na bango te bakozongisa nga na prison nayebi te soki ye akomi nani na justice mpona azongisa mutu na prison donc wana ifo botyango na mutu na bino ke toza na kati ya menace wana ya bandeko balekaki na télévision misusu bazokosa ke bazokotela biso nzoka nde bango ba ennemi na biso. OK. Mutuna ya journaliste ezaki nde nini? Ezalaki tomoni présence na awa un mot par rapport ya journée ya lelo. Journal lelo eza journée ezali koloba yango moko. Parce que polémique ezaki dans l'opinion. Oh alobi ngai naza na UDPS ya bleu, oh alobi naza na UDPS ya rouge, oh alobi naza en République démocratique du Congo. Félix président. S'il vous plaît, Bokita, Tochabakiti, ce n'est pas possible la mboka monene boye mutu azokozanga oyo akoki puisque boyoka yango ebanda depuis année passée tango kondo président atikaki biso tosololaki na représentant ya pouvoir po totala ndenge nini tokoki kozongisa nzoto ya mowei na Congo na kimia nyonso masolo esali nete avancé sima na yango babungi bamonani lisusu te tango baza kosala bango pression na communauté internationale
bazoko c'est la biso makambo babio non mais bango bazo sa condition que non il faut qu'à Félix ça comme premier ministre avant biso to ça likambo. Voilà comment faire traîner likambo ya matanga oyo est touché congolaise nyonso na congolais nyonso